Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangungi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour. Bonjour balandino surtout ya Diamant Noir TV partout na moki mobimba wana wapi bozolanda biso antenne na bino boyebi yango ya liberté d'expression Diamant Noir TV. Toyambela bino bandeko nyonso boyebi aza mopaya te toyambi po na mbala liboso te na Diamant Noir toyoka ye les producteurs les plus frais tant na Diamant Noir TV. Vraiment tosola na ye ezali kambo ya pasi tozali na artiste na biso totika biso des fois wa uti ko kufa sikoyo tosola mingi penza na o etalier poto yeba sans plus tarder to yambaye Willy Sionga ngadia na commission na mosuka. En tout cas merci. Bonjour maman Diamant Noir. Malgré bona matanga. Vraiment nazopesa pe mes condoléances na ba famille à moi mongongo bima o kolinga oza sonité balinga bayoka yo. Non, exact soit sonité mais exact soit mawa. Yo yebi ka tato sala ba émission musuna na 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 chocho mais a to yiko lobela pona hommage à Général de Fao. Donc vraiment en tout cas merci mingi ndemo ya minga na plateau na yo ya Diamant Noir. Plateau na biso ba ya biso nyoso ba congolais. Ya biso nyoso na pesi ba landi nyonso ya Diamant Noir ba mbote mingi en tout cas bo adopta ngai na chaîne oyo ya Gisele Umba en tout cas vraiment na sepeli mingi ko ya lisusu lelo pona hommage ya Général de Fao poto solo la mwa mukene. Vraiment ndeto za boy toza na makami balé to sola lelo na yo ba congolais bolanda biso na bokebi nyonso to botia pena matoyi po boyoka likambo. Tozo sola likambo toyoki mingi parce que tango na Diamant Noir TV to linga to yamba il fallait to yamba Montana il fallait to yamba bango kuna na kin mais yo ozana biso c'est mieux to zo bino boza na bango po bino boama to ina bango téléphone eza partout po to sola pena likambo de fao toyoki mingi ke poison babomi de fao na poison de tolandi toyoki mingi ke ezaki parce que ezaki chauffeur ya Kabila nde lelo ya ngwana babomiye ndenge toyoki Diamant Noir azolo ba terre à terre ndenge tolandi biso nyoso tuna matoyi na ba réseaux sociaux bazo partager partout et puis tozana likambo susu tona ba sujet mibale likambo ya mibale hommage à des femmes to retourne pe likambo mingi ya oto moni ya kisi njora po ezolo ba Diamant Noir matoyi elembi lobi tozaki émission na chura mboma ba edino image bazaki ba monaki ma meso ndenge lekaki mais lelo tozoyoka na matoyi na biso que bandeko bazaya kotomboka makasi surtout biso ba maman et bino ba papa lelo to kolinga to meka mpe ko sola ngona poto bana kama liboso to bandi bonne santé na yo. Ouais, santé vraiment maman Umba, santé ça va par la grâce de Dieu. Au moni nzambe oyo to kumisaka pe to glorifier en tout cas nzambe na za ko batela tala abateli biso année 2021 to komi lelo na 2022 vraiment en tout cas nazo saluer bandeko nyonso balandaka biso na Diamant Noir nzambe wana abateli biso to komi na 2022 tala kaka biso to komi lelo na 2022 ba musupe to akina na 2021 ba moni 2022 ba comité c'est pas dit que biso bato to komi to leki bango te ezaka ka mawa na mwa mao nzamba zaka na ngona biso o to kumisaka ye yango nzamba zo batela biso vraiment nazo senga na bino bandeko na nga nyonso tozalaka o bakufeli vraiment tout cas tozali toujours na mawana entre na bino tala lelo tozaki na Général de Fao lelo tozana été wa sekisa wa nini yango vraiment en tout cas sango ya Général de Fao penza et sala kinga pasi mingi yango wana pona loba ezwaki nga wapi ekutaki nga ndenge nini na ko esi likambo to ko expliquer biso pe kaka mbala mo omoni nazo saluer vraiment en tout cas Général de Fao sango Général de Fao ezwaki nga nazaki na Bruxelles nazo saluer wana vraiment bureau na ngai Lydia Bangala nazo saluer na musika
yazalaki kosolola na Lydia. Maman Lydia de Caire de tous les temps de tous les jours bazalaki kosolola sikoyo na mama ya Yannick mama ya nani ya Noah William koko na ngai mama Jenny mama ya William bazo solola nde ayebisi sikoyo mama na ye na téléphone bien tozalaki na ligne bazo na téléphone na internet balobi ke général des fois akufi donc vitesse sa réseaux sociaux madame alobeli ngai mais comme ngai naza na ba image na biso na ye tozalaki na ye na boye na posila mbala moko na mona kya okandika niti tour à liboso ko ba boma pe trop nazaki tout na benga sikoyo président Niboma azalaki kuna na Kenya na voyage na salui yazaki na Kenya na makambo na yake makambo mususu pona zala sur comme yazali président ya diaspora ya musicien congolais awa na diaspora na bana ko benga parce nga na manager na ye pour azara ya poto mususu ya Congo ye pena en tout cas ya awa Europe mobimba avec na saluer Ruf Mutanganga comme bangoso baza na kati ya nini na bango baza nini na bango ya Congo na ngoni Congo sebene na bengi président Niboma na téléphone et bengi ayambité bon na bi bon ko na su président Niboma te na benga siko Montana Kamenga en tout cas nazo pese mes condoléances sommet des sommets na meki ko benga na bengi téléphone sonné te tant na moni téléphone sonné te na tiki ndengwana na bité na kokota na buzo baté pour na ngani buso na balaki ya liboso ezaki ndengwana ba boma epeka ndengwana tango ayaki ayi alobi na mutu mo na besa ko voter ayaki presto sala émission na yo habité ngasi na kufa na ngai bobuma nga déjà bon yo sa émission na ngandi wana blague to seki nde sikoyo nzo azobome pe le lendemain nango maman Gisèle na moni pa internet penda et comme saturé na moni pa général des fois qui à partir wana ce qu'on est pour comprendre bien Jenny Jenaki maman passion na yo ki na mutu moko malamu lokola ye vraiment en tout cas bozaka bon mutu akufia kwa mimi mutu nyoso zo lekawa mutu mwa malamu lokola ye mutu mwa malamu lokola ye kofi pe lelo tolobi te po biso to kufa na lobi te kofi akufi na biso to ezana ngonzela ya biso to mais lelo biso kofi azate kofi mutu malamu moko azaki nango c'est ça mais tant mutu na bomo bo boa ke ba fleur wana te pona nini bo non maman Gisèle koloba mutu malamu ezali façon ezali ndenge ni bozako vivre pe na mutu wana polo babolamu neti ngai na kosa témoignage ya yo parce que na vivre na yo mingi na yebi yo ndenge ozali ngai no tozali mabete bon siko so lelo likame esalami obe batunga Gisèle wa ndenge ni so mutu bani ngai osala tuka faire na yo atunga wilisi nga yo na mona kona na maman Gisèle siko azala ndenge ni nalobaka te ngai sepelaka neti amwasi mabete na koloba neti bakonga mo bazabongo za bomio pe na kuna zima metosola biso apena bakongolais ba Zaïrois na moni masa na ngai grand prêtre César Ngati ayebi solo naza koloba oyo donc aza mutu malamu tala ba témoignage nyonso ya général de Fao oyoka te mutu aloba mabe na ye na na est-ce que so oyoka ye na polémique est-ce que boso oyoka aswana na mutu aswana na mutu ta mais kasi bien la Bible ce que boye ba ine po za producteur il y a zaki nani artiste na yo ezaki ndeni ezaki famille na général de Fao en tout cas vraiment merci mimi na question na yo pour na yeba général de Fao na yebi na sima ya beau-frère on a bien un beau-frère na ngai président d'homme na Lille président d'homme na Lille bango na ba général de Fao baza bata famille bata ba ne Congo kuna ya Congo central en tout cas général de Fao nani président d'homme ba solo la kina général de Fao concernant azaki na album na azako travailler déjà na partie à Kenya président d'homme a ABC général de Fao en tout cas na ko préféré na ni na yo wana mona Willy Sionga a mieux placé dans ma boulot au sala hier pendant en tout cas na minute à Paris et salut vraiment Lukaye bosolo là président d'homme a bien ngai je le salue vraiment pour na Lille président d'homme na moni susu noko na ngai o na benga ba beau frère parce que il y a za beau frère na ngai o pendant za beau frère na ngai noko zingo masimango wana ba beau frère na ngai ayi ko benga ngabi na ngai Willy Sionga na yebisi général de Fao pour un album ne azo sala a contacter yo azo benga yo kala mingi te amoni pe kala te pena na moni numéro ya Kenya ya nini ya mboka ya nini na Kenya abengi ngai général de Fao mo abenga oyebi ke ko benga bengi ngai on dirait biso neto so développer kala ba mo akiyoko nuance Willy Sionga
alobi ah balobi trop pona yo yo moko yebi président dom alobi trop pona yo ngai nazo sala ba boulot na ngai awa nazo linga nazo ya pe kuna to kokuta na ngana yo pona lingi to travailler ngana yo na boulot yo ndem to sima makambo moni skane to bandaki na ye après to tikana contact to bandi pe na biso ko benga na ka ko solola président ndenge nini moi sala pe moi vidéo ah yo ka son oyo ayo kisinga pe moi nzembo ko koma pe aye ko benga ngai vraiment bi ngai nazo zo vol nazo ya Paris nazo ya kuna en tout cas leki na ngazo bongisa makambo na ngatu namoni nazo saluer ye na opesa mes condoléances Anto Bajak so ka ye kuna nazo ko ya Paris mais na ko moi temps ebele pour na comprendre à partir hier ndeboye banaki ko koma komi oyo ya benga salinga sina naza na mboka nonde nazo mona yote yaka komona ngai na studio et pas ya Serge Kabango non c'est mutumo simple quoi simple en tout cas azaki simple na yepe na studio ya Serge Kabango na ye kokuta général de fort kokota nazo kota ya vandaki na kiti tala simplicité ya moto lokwa général de fort tala nga Wilson a telemi na kiti ne aye koyamba ngai mbala moko alobi le producteur en héros Willy Sionga na kopesa ba image naza nango donc yambi ngai tolanda image voilà Willy Sionga ezali malobeze pa na yo donc boyiba na defa wana po to kene nango moi na moi lombango parce que lelo ndeza boye tozoyoka mingi biso so to tune pa na yo po yo zaki na ito moni tolandi pe na ba image tozoyoka mingi ke likambo ya defa secret mo ezalaki o ezaki yo yebaki yango avant po lelo na makambo nyonso biso tozoyoka na réseaux sociaux po vitesse eleki makasi na ba YouTube na ba Twitter na partout on sur les réseaux sociaux toujours quand il y a version belé est-ce que yo ozaki na ye pourquoi c'est ce secret wana ezaki ya liwa na vraiment to ya malade en tout cas maman Gisèle au moni to ya teka rapona to moni bati au moni caméra là voilà muto za zumi oya koloba kaka na liwa mutu vraiment eza ndenge na ngai te vous comprenez ngaza mutu apese lengite donc ina koloba oyo eza ko bimana munoko na ye nde na kokoloba oui pour selon la Zolanda réseaux sociaux biso tozolanda ba réseaux sociaux baza koloba maladi na ye oyo ngana koloba o ngana yebi ona yebi te na koloba na ngai te oui oui parce que na boyi na yaka rapona côté ka figure na ya koloba biloko moko boy o eza ya ngai te omoni ezaki ni comme ça toi qui na studio et pas Serge Kabango toujours travailler to vandi na biso na sikoyo na sala ki likamo bu na koloba ngabi ah fallait na la kiss na attention ba moko i général de fois avant d'aki abinanga ah Willy Sionga kumensa nsaka nzoto na kisite moni ngani nazali voilà yem talobi yemoko oui abinga nazali na bela attention akasi mais en tout cas il faut kolia ka ai mingi yem talobi na ngai kolia ka ai mingi donc ngai na bana kolia ai ti en tout cas attention na ngai comment stationner ah voilà il t'a vu parce que pona parce que mutu na attention da et bina munoko na ye ouais wabi après to vanda bia ba biloko neti ya mungu donc à stabiliser tension directement na ai abina ai wow abina ngai ba biloko mungu mingi en tout cas te ba futa trotter pour en tout cas moninga biloko na diabétique à partir wana to sololi normal azaki na ba chips moko boya zako lia azwi chips wana apesi ngai pe moko to bandi kolia donc ça veut dire que à partir wana na yeko ye parce que OK donc pour nanga général de pas ah azape mutu ya diabétique aza mutu pe ya belaka tension bon le loso qui comprendre maladie mi balé voilà mais siko on a zomona ba réseaux sociaux oh eza corona oh eza poison maman na koko loba likambo e po mutu moko te ya doba ngani nazali awa maman umba naza na poison na nzoto en tout cas eza bizarre et tant batela ka mutu poison eza secret ba ya ka honte wati boite donc ngana solo ba selon on a yebi et pas na ye donc pour ngai pour betele mutu lisola poison te mais bon bato bazokanisa parce que nde bazobaki likambo oyo ya kabila oyo elandaka evi mobimbaki azalaki chauffeur ne abombaki sekango apres abimisi ntango mosusu yango elandaki ekuna donc wana eza information moko to eza fiable te mais ezaka bato bazotatone par rapport ya présence ya kabila nakokitani na Kinshasa omoni congolais peuple congolais akomi makasi banda kaka ba internet ekota oyo bakoma na montage bakoma na ba vitesse ebele mais ye moko aza koloba ngo wa maladi wana oyo nini na yebi mais oyo ya chauffeur ya kabila comme ça tovandi na ye
alors totuna ye naza na bacollègue mosusu bazalaki toyaki na ye aloba na biso ke ezali montage ya baninga ne moko baartiste et musicien po bamonaki élévation na ye ezalaki makasi à l'époque là Big Star orchestre ya Djena Defa opene ezalaki na top bamoni bavoyage ndenge azosala ake kobeta na baganda kobeta batanzanie bamboka wana babi non faut bacréer eloko omoni bacréer la ye sikoyo eloko wana ekata ye makolo mbala moko mpona koya biso te omoni atikali mpe kote kuna parce que eza eloko ya moke te oyo basalelaki basala wana moto azalaki président na ta wana yo lobo azali chauffeur donc eza lokola ye azali mwana mosala na yo eza lokola fingi yongo sikoyo na ndenge omoni bapoliticien ndenge bavivaka wana na likambo ndenge wana akoavale yango te akotika yango te donc ça veut dire ke eloko ya ndenge wana mosusu mpe bakolongola na mokili kaka mpona biloba loba wana ye sikoyo asalaki amonaki ndenge wana falaki acouvrir nzoto na ye yango wana apréféraki kokende ovanda kuna yango omoni epesi ye temps ebele ya kovanda na exil par rapport kaka ya bamontage oyo baningani baartiste musicien bacréela ye kuna na Congo mais soki ezali faux mpo anini alobaki yango taleka mpe na écran alobi directement non eza baninga moto bacréelenga eloko oyo nayebi te na koloba mbamanadementir yango o biso toswana yo awa toswana oyo tozomona na mokili mais oyo ya butu eza biso te oui c'est vrai ozomona oya kaka bozoloba boye mais sikoyo omoni teke lelo kozonga mpe azongi kaka malade yo akufi omonte bazongisi kaka na likambo wana ezalaki boye eke kaka pere eke kaka vi na ye mome mpe landi ye donc ça veut dire que yo ozoloba ke aya ça veut dire que yo oyebi te ke est ce que général des fois azalaki na barelation makasi kuna na bakisasa wana mpe te toloba azalaki nango azalaki artiste ayebani est ce que eloko nini eza kozanga ke akende mpe bato mosusu bazalaki pembeni balobela mpe ye basala mpe tout effort azonga mpo na azongaki na ntango wana te abangaki ozomona soki azobanga ça veut dire ke ye moko ayebaki le pourquoi voilà mpo nga nalobi yango mpo likambo nga nasali te ntango bato balobi nanga na koloba nanga te ezanga te eza baninga okoki oloba mais bon ye moko ayebi lelo wana ozoloba wana soki ozoloba eza lokola likambo osali na moto lokola ngai na yo na ye boye nga nasalaki na ngango te wana osamba na nani tout un république eyebi yango obana atosali bavideo mais pour convaincre bato wana mpenza basir ke eza yo te est ce que ezosenga bapreuve eza te donc ezaka ebimi likambo yango ebimi mais tala sikoyo mpe congolais na ndenge ati ndoki na bango bamonta mpe bafoto mosusu mona batie mpenza aopusa ye efali na nsima oyebi biloko wana eza donc nyonso wana montage mais c'est pour bafoto aninga nani akangaka yango à l'époque nani abimisi yango donc soki ezalaki vrai donc eza toyebi te bacongolais baolanda biso bakomaka na bacommentaire mpo eza makambo lelo moto aza te eza pasi mais puis congolais côté wana na kolobaki bacongolais bayebi omontele moto mpe likambo oyebi ke likambo wana mpe ezala mpa na biso omona pena babalisi meme bato bakomisi bino ndako mo mais bino mo bobalana te boyebi meme pas ça c'est congolais wana congolais babongisi mpe ya lisolo evandi ezwi mpe ko bato mpe batiango mpe wana eza congolais yango oconseil na kopesa yo baloba mabe no me bakuta yango nango te so olingo osala likambo kosala mpona bato te esala mpona yo mais tanke oyebi likambo na osala eza vrai neti yo mama diama noir toyebi ke ozalaka vrai okosala par rapport mamosusu osala bamosusu bakanete ya mbongo mpona bato baladi nazoka kopesa mbongo na kanina na miso mpona yebi oza vrai mais sikoyo soki yo obandi koluka tiko ke olingo komi oza na vrai mais olingo olinga mpo mokili endima yo osala wana ekomaka siko mabe makasi oforce sikoyo ke okoma vrai mais ozalaka no vrai sala kaka selon oyo yo ozomona oyo bakolinga balingi oyo mpe bakolinga te parce que bato tu bazaka te mpo balinga te moto ya moto aza na choix na ye même Jésus Christ okuta osala bamiracle bandimi ete bongo yo mpenza moto bakondima donc ti toanda omoni likambo wana eza mpe likambo eza moko ebanda osali to mosusu mpasi ye mosusu batension wana eza bamakambo wana je pense Maman Gisèle, omoni kovivre artiste artiste amoto avivaka na gloire azala na gloire na succès azala nango mais sikoyo na moment moko oza susu oza nango te mboka ya yo neti tala ye ndenge azalaki na succès na kisasa wana mpenza monde entier kozozonga su mboka no te biso kuta okovanda no kote oyo oyebi bon ata na vandi mais ye te oyebi te est-ce que asi biso ndenge azalaki wana azosala epasi te ezosala mpe pasi mais sikoyo omoni bapasi ya bato mosusu baza bato balobaka te azovanda yango na kati ya motema ezosalaka pasi sikoyo pasi wana ekaya koprovoke kaka na kati ya motema mamosusu yango koze lelo eloko mosusu okovanda nango pendant 20 ans après koexplose après yango wana mamosusu boye tosouhaite yango te mamosusu bacause mosusu yango wana ekomi mais en tout cas na tout ça nga asenga molimo na ye nzambe mpenza aza na esika kuna mpa nzambe na priere baokunda ye dimanche
Ouais, na sola kina Montana Kamenga. Nazo saluer Montana Kamenga, namoni nani Teombala, namoni Kabose Boulembi. Vraiment en tout cas pour ngai vraiment balaxi penda ki bana penda ba memi tata na bango tina suka. Vraiment et loko wana ils ont interpellé ngai salinga passe mingi na sepeli na bango vraiment na geste ba tikeli tata na bango, batiki tata na bango te. Tozozongi so na likambo wana ya geste parce que bino boza vraiment ba producteur po boyeba mambo mingi na ozonga na to tiango nanu moi tozwi toye na likambo makasi oyo a pena na diaspora toza mambo belé to lambi landi bandeko nde baza koloba likambo ya Kisinjora oyo lelo awa na poto esali tension yo poza muto yo bosola pena bango vraiment po ba congolais bazo moni lobi loka émission les gars qui na moni bandeko bazo ko mabandeko musu bazo ko mango donc ezali esengi na biso toloba quand même poto abiso sur ba congolais yo tant moni likambo ezo sa ba mama château modèle ba tomboka kilobi avant-hier ba tomboka makasi vraiment. En tout cas merci mingi vraiment en tout cas na sepeli mingi na question tuningai nazo saluer Kisinjora na musika bienvenue à Paris. Parce que ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Bon, en tout cas, parce qu'en 2015, nazalaki na ye, ayebi ke nazalaki na flato nazaola en tout cas ala ninga ti ayaki kotala ngai na Kinshasa, ayaki tango azalaki na album na azalaki ko sala album na ye, ayaki poto sola masolo to sola ki na ye concernant album na ye moko ayebi. Bon, vraiment en tout cas ngai conseil na ko senga ye. Kisinjora, Willy Sionga ngai yo, ya na yo. Na sepeli nengo ye vraiment en tout cas sengo po musala o bandi musala lelo te o bundi pena na musala yo nzamba tika ba na yete donc nzamba sa trasaki mamso na 2022 onyo so bana ko bunda bunda na mamso nzamba sa ibaki na pambole koti na 2020 mais moi lokali lipamboli na yo eye batela lipamboli wana na ko senga na openda en tout cas oyo yeli musala yo yenango sala musala na yo kolanda kotala libanda te kolinga te ko yaka parce que o tozoloba na réseaux sociaux comme makasi oyebi mitema batu te ko kanisa te ko zwana yo ko bonga na yo batu nso ba ko sepela nango batu nso bazana sima baza ko sepela te Kisinjora Yesu mboko biso ngaka sala ka kuna mama na ko senga na yo batela kimia na yo sala musala na yo oyo nso baza ko loba na yo ezala baza ko tinda na bitinda na lingi kuto ko tana ba je wana te ba mama wana nyonso ba mama bazali kaka bandeko no basi malgré na mona ki moi vidéo moko senga ki pardon na bango olia tika la ifala tika la nango kaka mais bon sikoyo moni kaka na ndenge baloba ki ye pa kota na jeune ya muta shosho mais ngaso na ki pemene na baloka tinga na peso conseil pour na juta te na kuta na yo mais na peso conseil vraiment tika o za bandeko na yo o za na bango za ka bandeko na yo o bozaka na bango bozalaka na bango kulanda wana ti ba o ba tinda yo wana landa wana sala bo ba yebi Paris malamu ya ngana mwana 1900 mutalingi ya rope voilà mutalingi ya rope zo conseil mutalingi ta otiko okele tina mu bango ba ngaba simiso touche voilà bango ngaba simiso touche nga yebi mboko yo mboko ba to sala ngo kwasika bato yo ozomona bango zo kanisa na télévision bango te ezaka bano ya bakoto ba yebi ba bango ba wesh wana ba ki ba sala matindi ka ba pese soki mo vero ameli mo eloko ne ayeka mamoko twa kimi na ye biso moto ke bebo tika lo zoye sute na bozo esuste ayebi ninga ko défendre soki pe ndenge ni bakena ngo kaka talaka musuku ba message na prison kuta kota comment on dit ndako na bangala ka siko kata muta ko tema mabe mususu mutema mabe oyo président wazeko alobaka basana ezana na chasser ayoka yoka Kisinjora ye na poto ebi combien de bato mususu ba sepeli ba doki na mutema même kaka bato yo pene ya mouvement na bino wana ya qu'est-ce que ça va proche ka tozaki les deninga na kesa bazaki pena ko bundela héritier de bandeli mamemi bango te amemi bango te ba sepe na mais siko héritier nenga ye na yo ye mo ayebe lo konina amemeli yo ayebi ke avec yo moi comme les ako vimba siko vous comprenez yo kasi héritier za zo ba kwa mema Kisinjora ye na ye wana ayebit pona ke ngo ba ga ina Kisinjora po ayebi makasi ayebi kaza makasi o mona mkomzusu pe mutu mususu abimi abi kwa Kisinjora ye bo ba na mema siko yo et ça na kati ya polémique na mwa musique na kepe na zuma miki siko ba yebiki bango balobaka po Kisinjora tanda zolobela siko wata za danger wata lebango makambo azoloba ye mwa mutu ne bazobwakela OK d'accord azana ye héritier azana ba mso ba porter parole ne ba bunda ka balobaka mais Kisinjora ça fait combien de temps banina héritier na humilité même ajupoto ajupoto siko ba wana mususu ba sepeli na ba sepeli te
wana pe azana batune koto te ba o wana ba pe na bato koto te ah ndenge basali tata tala kaka vraiment biso to bundi na makambo yo bino pena botiki ye kuna donc yozo ta ba combattant zo ka makambo zo bibé ouais c'est ça le problème. Donc il y a moi faire attention Christine zala mayele zonga na vie de prière au salaka zamba komisio apambolio babi bomba munoko sanduku osali makambo na ozongi omona bakoko na omona mobali na omona bana na yo ozongi na yo le reste ndenge so senga ki pardon ndenge lobi mais kokota na jie wana te o ba osali lo ba vidéo bazo wana na lingi kutu te parce que le loso ki pe le likame ko elio et osa sou passe sous la biso ozomona et puis ba tola ba oyate le problème c'est ça qui va y rater non ba oyate komaka na réseaux sociaux azwi problème wa baolinga batalaka ezaki ndeni combien de bateaux basala bango ba dégâts awa bato basoutenir te bato mosusu babi apusa aza monoko bakolobaka ndenge wana ti nango atindaki ye afinga bato moni esiko eloko ekomi yalobaki boye aprofite bato wana oyo bazozala na yo wana bango nde fale balo bano te boye te mais so bamemi yo na nini na nzela wana baoto na ere parce que soki eyome ye palangana oyo peut-être baka Léon Mboma palangana bakimiko okima na bango à sens wana. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ça conseil, il y en a bimuto alingi on topé ça conseil quoi alingi on talinga kendeka et même geste kaka talaka geste na wina 2015 na kena ça ça yeko lukangai. Voilà donc on na même link, hôtel même link ayebi to solo na solo biso na ye ti to kena na keko sala émission na ye. Donc ça veut dire que na contacter na na madame nanga ba komana kapé na mwana nga Jenny ba benga na kapé mais sikoyo na mona sikoyo ki basali ba bela mboko lo baka po tana izo mingité mais so na kutana na oswana ye na oswana na tant que fanatique net na oswana bino bato bo pesa conseil bo amuke o batinda kane mutu baleke bele balinga muninga akende ko tutana mi po bino bo pekisa bo yebi poto do bo yebi poto ndenge tambola kana poto bataka penda surtout que so yebi zo bundana nani te zo benemi no zo benemi danger yango wana ennemi za nani éviter nani ennemi nanga ozokende kaka yango wana qui coiffe avec sourire elle bito coiffure na kobo ça n'était Tom Silimière d'avant les prières vous peut ça conseil na pour sanité c'est mieux que botinda muninga sala kaka lobela bango obi télévision eza malamu te ko fanda na liboso boza liboso bato roloba n'importe quoi yango baba soza likamba roloba te vanda na parce que so le kili boso linga na lo baba monanga Maman Gisèle, au moins la télévision n'est pas le barabou. C'est grâce. Et puis ça m'a montré sur terre à Goloba. Au moins dans chaque émission, on a été au autre ça la soki n'engé baloba kake, on a so prouver l'actionité. Ça l'émission na yo, yo na mona ka l'émission na yo, et là on a na ka l'émission, on nga nga le ka l'émission pas pour ma batu musoter. Nga ko te ka figure na batu musoter parce que yo ko te no le zito ya li. So mutaye na ko finga, o boya ka mbala moko. Pe émission no isaye, émission moko balanda ka ngo mingi. Na taliba vinga na sala na yo. Nazoka bapel peti. Donc ya mwana ke sikoyo bato ba koya banso Maman Gisèle yo ndeni fo bana ka chrétien. Bana yo loko boya ka boya. Po bato ba ko tindo na sima. O baya kana bomenga pa ngeleka te ba ba peti. Oh ndeko ça pe boy, faut l'attraper moi boy. Faut moi ti attraper moi boy, faut te. Est-ce que bato bana besoin mais tu me dois na ko sala moto. Parce que ngani na za boy, na za père des enfants na ko na mo na ko ya suna kota na jewana. Mais tu m'as trouvé na tula na ba tula mo ma excusez-moi mbata. Mbata de 50 kg. Kisinjora. Na ko yana lo ba mabena yete na banda kaka ote pa fe. O moni biloko musu ba sala ngona. Ezaka toujours tant bazana leader. Apesa amatsaka mafuta. Et amatsa mafuta ba ba. Mais biloko wana pesa ba conséquences na moi après. Voilà, donc faut ka combattre la rapé. Faut la zakana politique ba. Siko yuza wana na tuna no. Est-ce que bakoko boya télé tu leader atindio. Sala boya. Est-ce que vous obligé faut ndimanyo so tout ko boya pe. Ya. So boyo memi. Biso no te yebi ndenge ni nazo vivre kuna boka wana. Leader alobi na on nazo mona siko ba guerre ezali entre bana maison mère na Koffi Olomide par rapport Koffi Olomide abi nani na batuna ke question moko na bosolo excusez-moi batuni question non likamezate batuni ka question moko est-ce que ba grand formateur ngala na problème mutu tele ba kisinjo yora na baki to ba tema mamba kisinjo na za problème na mutu te ngavela ngaba ono so balinga ngai ba oui ba tonton César bango nyo so balela nga force César ngadi alinga ngami boso na politique alinga ngami ngaba tulio so edino image wuli nga na za na problème te ba journaliste nyo so moi journaliste moi lobino kyo na linga diama no wana te c'est que soit za ndokité bilamba ba ndoki mta simba so avancer donc dans sens que batunaki Koffi Olomide question moko na solo na politique
pour les grands formateurs babine alobaki wera za grand formateur te ayi bapeto bayaka na babulo na bango na moni sikoyo et ça jusqu'au polémique na moni sikoyo Piroger mwana mboka je le salue wana leki na kati na moni Sankara Denku tapé babandi ko sikoyo na babandi sikoyo na babandi ko tirer sikoyo na bazom siko ba fili babandi ko loba dozoma te ça la propreté parce que ceux qui confient qu'il y a un monde peut-être pas dinga bazong sele un monde te voilà donc yo moni yo mo so bando munoko et yango ezo betisa ezo betisa baleki wana siko balobi tala siko baki na mwa ba guerre na bango balobi maman ko Piroger habité Sankara to tana se o siko mi kama famille ba toucher papa allez siko photo taquer allez babani siko ko taquer ba komo benga ceux qui ba pese komoni na mo mususu na zoka komoni bazo benga so komoni na mo ba komo benga soki papa kokodio ko soki kokodio kokodio ba tamona makambu penza ba pesa kokodio ko zo mona sikoyo kokodia nzombo kokodia nzombo la pesa mbote kokodia nzombo za boga za jeune mais ba pesa wana na ndenge ko kokodia wana qu'est-ce que ba komi vraiment par rapport à makambu wana ya mwana moni tokata ouais tokomi na remettre to ki mso aussi ça que to za émission za kitoko par rapport à makambu wana donc par rapport à makambuana ndeba mo finga ba komi ko finga donc ils ont utaka kana nini na ba clash oyo ba créer ozomona yango mona kana musique ba biloko wana tout mais wa ko finga na bikeza na ngo voilà to za pena na lisolo na ye lelo te za sujet na été mais na bike ndeko mo habisanga lobi nanga ko felinga ne kombone silati donc yalinga na ezoki omoni lokwa ezaki amakambo ezaki ki ezaki pona concert wa robeta te na arena omoni amemiki sinjora na erreur wana memi na Rwanda kumisa Rwanda yipa kumisa voilà simbiso touche ya pa ina avani tranquille bina rofinga makambo te photos za lebele a condition na gérer na siko lokwa monaki ke makambo yo ekomi moto oleke omeke komba kofele ba masute na likambo ya kisinjora batu babosani ke kofi mgatindaki muto so kwa kumulandela ye muto alobaki kofi habite komo na yelingo bungu ale a créer susu aluki su likamu susu c'est ça donc en bien ou en mal mais bolo ba kombo bozo ba komo na ye yango on a dobino oyebi distraction kofi ayebi réseaux sociaux ndenge fonctionnera ayebi yango mais otie muninga na problème parce que lelo tant bazo tombokela lelo yazate monte ko va y aller voilà yesi ko yo muto yaki olobi belé okumisi Goma okumisi Rwanda yango sala pasi mingi na bato les sala bato musu pasi bazo mona bazo lela mukono yo oloba siko yango mais par contre na mona ki aseskiza-ki alobi na onyo salobaki wana na mona ki pratique la kana maluba na siko ba siko tant ba ila ka tant to la vidéo bazo loba yo kisinjo bazo loba boy bazo bana baba ne musu so za pena ba vrai conseiller bana kota moté kola da bangote baba serno tikaka ni on bakela mais batama be ba weli tanga na filmer yo faut so sala bango bazo tia ba aussi so touche yazo lukana tiango na YouTube batala nzoka azo batika kasi YouTube zo bomati ba vite oui bazo musu ba comment otala ba titre mo yango ni ngotala biloko tout madame na kala mamba de fa ba titre belé ba titre musu ba tiaka so otali yango bime nyoso laka nini ta okota na kati yango te eza yango te ka poni ni aluka ba vie po yebike YouTube zo taye. À quoi ça sert? Parce que mutu so a continuer tinga so te titre lo kuta na zara so na cliquer so na mwinga na zappe mba mosiko saini yo kutu na ndimaka yo les jeunes entrepreneurs Demukoko nani Pablo Demukoko na madame na ye Christelle Demukoko balanda émission na yo en tout cas na zo pesa ba mbote na Gimbungu mobali ya Pati Mbungu batala ka émission na ba yebi ke yo za mwa mwasi moko zalaka. Mais c'est mieux tu le sur le balanda que tu le lokuta bat batala te donc et ça les loroté au vidéo mais et t'as la mité pour YouTube ayebi sarat alors yebi so peka relaxo ke bat batali alors yebi so ke mutatali tina 1 minute mutatali tina 10 minutes mutatali tina bosiko so bat batali te ba vieux belé mais bato information l'équité pour ba cliquer ba bimi en tout cas oui si on ezaki vraiment minute to ngato ba likambo ya defao ndenge lo ba mi belé bino bozaki ba proche na eza poison te bon. En tout cas, il y a une collaboration. Toi qui as la collaboration, l'album na bon, comme nous allons permettre en peut-être. Mais il y a une approche quand même. Donc, il y a une proche. Proche dans le sens où mais ça n'a pas passé. Il fallait que na idéologie wana to na suka album on est bima batubayoka banzembo ezana aussi ça bon type un album ya on a bakino avant que to si émission na bakina retour na yo na bakina tekino parenthèse mo salaki
tant lobi mamba musicien to moni ba montana kuna est-ce que ba musicien mususu ya minene oyo so yebi na Congo ndenge na matui na biso tozoka ki ba musicien wana mambo ya des fois on dirait baza penza motivé. Qu'est-ce qui se passe en fait? En tout cas, je salue Yanangai Adjo Salemba. Oui. Namoni président ba musicien Adjo Salemba. Ah, il n'a pas qui était pas président Adjo Salemba. En tout cas, ça c'est ba vieux ba yambanga na production. Après ça nga valeur nangai na production. Donc ba vieux oyo namoni sous chaque Congo, en tout cas artiste à danger. Na onyo su ba sali, en tout cas na remercier bino makasi. Vous comprenez? Donc tout le bâté qui bazo qui pété. Maman Gisèle, tous il a nan corps bima. Oui. Tout Gisèle nan nous bâton c'était parce que la minute yo. Ça matin nan nous ba kundi amoté. Oui. Mamsusu bazo lobela mamsusu pour l'aéroport, hein? Oui, toujours la notre bien. Mamsusu balaba qui pour l'aéroport, ne ba monaki ba tête d'affiche équité. Mais na monaki quelques-uns ba musiciens à BCBG, je salue vraiment biso to le ba leader to limité. Ah, ba leader. Voilà, donc c'est to le ba leader. Comment on parler là on na nini qui santo qui santo te ah donc ndeka na ba jije ba kundaye na métropole ndenge ba artiste nyonso bazali kuna talaka so boke kunda général de fond na nini na kisanto to boyite ba te belé asa muta ba te belé muta komi kisasa juste a kiti na kisasa juste a kesusu ti na Congo central kuna ça musika pe ba so ko na tamba zo tala baninga nyonso na mbongo oui ata pour na monter parce que pour na ye faut pas décorer pour la chancelier pour akende tu connais c'est un peu moyen bambongo parce que l'état comme ça la budget ce qui bino sengi siko ba excédent moko boy pour na nini faut bino sko famille bo tana ngako tamba pour chancelier ya ya ba misia minene ba leader ne so ba na occupation mo ebelebe non parce que to moni ko juger na mutu te ça le quoi na matanga ah côté là ba kaka eh ça le quoi la yo maman Gisèle to mo ko za na matanga eh to moni Gisèle te ba yebi yo za leader il y a diamant noir mais maman tu es bien nous préoccupation na hôtel la minute on n'est mon anité tout ça là même bien te bangonyo so eh mais tu bon ça lika passi mais tout tika bon temps tout la bango na enterré na nini na septembre bon ça corps balinga na bala kisa bolingo na bango na ba congolais mais ya iloko na singa kaka yango la mokolo nyonso na lobaka na betaka sete na ninga congolais ba musiciens congolais ba sala musique ya NT parce la musique na bango ba guerre d'esprit na bango ba nyonso wana eza bien pour na ndenga musique mais na n na linga ngote merci na to komi no suka en tout cas merci na ba congolais so balandi biso de partout to linga ki to Radio Salemba metro yo ka eka to zo une émission mususu eza problème té émission en tout cas vraiment merci mingi maman diamant noir dengo pesinga yo occasion oyo na s'exprimer devant micro na yo vraiment na moni ba bière na ngai wana bosa na raté ouais ba bière na ngai o baza kuna na Italie parce que kuna neska masolo ya forme ngo ezalaka na moni ba bia zeno na Milano na moni fumu na forme Dimon Vuma na moni yemoko gibaina na moni beau frère na ngai Rodi Dindi kuna na Lille sans oublier o ba Patrick Malwavengi Global Express na moni Moïse Motato. Oh, okay. les jeunes mariés. Pour la sanité Ousmane Mazumbu leader. Pena ya kosukisana Escaye Trans Sandro Kiyambu na pesibino mambote ya trop. Kuna na Maroc. Na Maroc c'est bon déjà baba. Collectionga. Bon sans oublier carte illimitée. Papi les rois carte illimitée formule suka. En tout cas yana toko ko bossa na été Papi les rois vraiment mbote na yo ebele carte illimitée. Tokomi na biso pena suka émission tokuta na mbala sima merci na mutu sima caméra dit nos images et en tout cas bientôt ngangumia suayeteo parce que nzoto na ye pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Umba kolina na ya diama Gisèle Umba kolina na ya diama Gisèle Umba nana lobe yo mon amour